nous sommes un peuple béni d'avoir le prophète Emmanuel Dodi au Congo. Tout ce qui est compliqué pour vous aujourd'hui, si seulement si vous contactez le pasteur Emmanuel Dodi, ça ne sera plus le cas demain. Et derrière une victoire, il y a toujours une histoire. L'histoire est là. Ngai na esika oyo nazalaki moto oyo azangaki kimia nazangaki kimia nazalaki kobela. Alors maladie erongeaki ngai pendant 4 ans. Nazaki mwasi ya libala, nazaki na bana, mais natungisamaki na maladie moko ya kosakana te. Tokendeki na ba hôpitaux, ba examen salemi, ba eko trouver ngai na maladie ya ulcère, na myome, na kyste. Alors bandeko botala nan maladie ya minene boye misatu nazalaki ebembe. Parce que nazalaki lisusu na sens ya ko vivre te, nazalaki ko lakabana nanga mukolo nyonso kela mususu na kokufa. Mama Ngalula akoya ko lukanga ya lobite ya boete. Tokoyi ko perdre yo kaka boete. Azalaki na souci makasi pona ngai. Nde akoya ko mema ngai na église Songolo pour que basambela pona ngai lokola ya yo kaki sango kuna ke basambela ka pona ba maladie. Nako kende kuna na ba difficulté belé parce que motema ezaki kolinga te mais leki aza ko insister na kei esimbaki te basambelaki ba prophétiser mais basilisaki maladie na ngai te aye ko koma na mususu tokei eloko te change tozo tambola. Alors na église mususu bandeko ezaki scandale pona ngai ezaki scandale et puis déception. Na ndenge nini nakendeki na église wana kotambola ezaki pasi na mimaki bana nga pour que babanda ko soutenir ngai. Alors na moment moko culte ezoleka baye kozwa ngai na ba prophète ya église wana batelemisi nga na pembeni pona koyebisa ngai que mama nzambe azomona kolela na yo ozolela parce que âge esepusani obali nanu te âge epusani oboti te mbala moko nga nalobi papa kata mais oyo alliance na lati eza ya blague te eza jouer na tie na musapi te nga na bala oyo moni oyo azaleki na nga te aza mwana na ngai. Comment expliquer au lobake comment expliquer au lobake ngai na bota te bandeko bakomema ngai na mutuka toye awa tozokota na kati na porte wana ya komema bamemi ngai po tolongwa na porte tiko koma esika papa atelemaki ezalaki problème mais tango atali ngai alobi te bakosi babungi nde adresse. Alors liloba wana esoulageaki ngai déjà esoulageaki nga makasi nde akotinda ngai na chambre haute nakei na chambre haute babondeli mpo na nga nakokota bamemi nga lisusu ntina biro ya papa ntango abondeli mpo na nga alobi esili sikoyo okoki okende na hôpital. Bandeko nayaki ya komema nabimaki na esika oyo ya kotambola mpe munganga alobaki ke ngai nakolata lisusu talon te parce que disque mibale ya colonne vertébrale eza bouché nakolata lisusu sapatu na makolo na ngai te mais bozomona ngai wana nalati talon nazongela kolata talon parce que naza na confiance na papa na ngai. Merci. Moni depuis nayaka awa ba témoignage eleka toujours ya bien bandeko na biso mususu ya ba hésitation bozelaka bo s'intéresser na basali ya nzambe ka jour ozobela luka mosali ya nzambe ozwi nanu ba problème te na vie zala déjà na mutu oyo azoprotege yo ava ba problème minene eyela yo osambela na église so babi botombola maboko bato bana baotya $100 yo tombola te longwa na tala nde bakokosa to ana besoin matériel pour na nzambe na biso azwa lokumu nzambe oyo apesaki David na Salomon matériel ebele mpo ni baloba biso bana na matériel okuta to ana besoin nango. Ils viennent témoigner ce que Dieu a fait pour eux par les trichements du prophète Emmanuel Dodi. Et si vous référez à la genèse de nos interventions jusqu'à nos jours, vous allez vite comprendre que la priorité
du prophète Emmanuel Dodi, c'est la transformation de vos vies. À vous les claviers. Da prophète à l'Essom. Hein? Prophète à l'Essom. Oh, il est comme ça va tout kit. Oh, comment qu'il doit faire? Mais ça va. Tant que mon moninga a viande fraîche. Yo kaka poisson. Oh, comment mon thème mabé? Alors derrière une victoire, il y a toute une histoire. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Voilà, excellent fidèle internaute, vous êtes sur Fimbo na Fimbo News et puis Africa Info, vos deux sites préférés. Mesdames et messieurs, nous sommes ici au ministère des Affranchis et puis message de vérité chez l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi, l'homme du moment, l'homme que Dieu utilise puissamment dans la ville-province de Kinshasa, Nzambe Bele, à travers ministère Yamosa Nzambe. Prophète Emmanuel Dodi Tozanaye Awaye Moko sur place, Tokosolo Anaye. Mais avant toute chose, nous avons annoncé Bino le 16, le 15 anniversaire à Moussa Nzambe, mais le quoi le 16, selon levé état d'urgence, l'église a célébré un grand événement, Tokosangisa. Anniversaire à Moussa Nzambe, mais aussi guérison que ça les awa marambo ebele, donc ça événement moko yo toujours invité Batunion sur awa na 6e mairie limitée résidentielle, donc boya ebele à travers le monde avec mingi bozoya pour na vacances et que ça a vraiment important ceux qui bozana biso awa sur place. Moussa Nzambe bazali intervenant baza ebele, mais aussi j'ai mon confrère Ken Piana Pito Palais, j'ai Manik De John votre préféré, mais aussi l'international Roger Ngandou, oui bien que Oeza a comme déjà moi dans l'église pour nous avons visité puissamment, mais nous avons trois témoignages qui ont édifié Bino à travers le monde. Avant toute chose, le prophète Emmanuel Dodi. Bonjour papa. Ouais, bonjour Franck, Boni, ça va? Hein? Na pesi Ken Piana Mbote, na pesi Manik Mbote, na pesi International Mbote, na pesi Mama Généreuse Mbote, Frère Jeannot Boutumbi et aussi bien-aimé Jean-Claude Loabeya. Voilà. Na pesi Mbote na balandi nyonso ya Afrique News na ya Fimbo na Fimbo. Kanenge na lobaka bolanda biso boyamba biso na esengo pe na bolingo na mitema pe na bandako na bino. Très important. Même ba oyo na lobaka te que peut-être na lobaka na no ba comprendre biso te. C'est une question de temps. Tango koya ba ko comprendre biso ba kolinga biso koleka. Nzela mosusu vraiment ezalité. C'est du jour au jour na découvrir makambo ya mitindo na mitindo kolekela vraiment musala oyo to bandira bino. Talatina n'a profité vraiment de l'occasion, n'a pas la journaliste, vous nous avez sérieusement accompagné. Hein? Et les lots battu babiki mingi. Vraiment battu babiki. Même ce matin, les lots na l'alité. Mon émission to celle qui y a lobby vraiment na l'alité. C'est plein de kawa, nana baner, battu babengi, tu suis heures du matin. Les gens ont des problèmes. Toyoki sango, biki sabisote, ngana biki sagate, yesu, kolonde mo bikisi. Je suis qu'un simple instrument que Dieu utilise
et qu'il utilisera toujours à son temps. Voilà, que Dieu soit loué. Merci. Amen. Donc vous avez compris bien sûr l'homme de Dieu à Nabiso. Ken Piana, un mot, Nabiso. Merci Franck Stemai. Tu n'as prophète Emmanuel Dodi. Tu as dit que ici déjà te belé. Les 15 jours il y a anniversaire. On a assir tu là. Poster des photos. Donc c'est un jour vraiment spécial pour la bande mignon surtout. Il y a prophète Emmanuel Dodi. N'habité à part événement le 16, le 15 wana wosenga bandimi ba se préparer ndeni en plus stratégie ni bandimi na yo wosenga bango ba sala jour le 15. Non, nazali na eloko na stratégie mon côté. Ce plus le 16 et ça coïncidence parce que premièrement bolandanga bien na bokebinyos. Chaque mois na lobi bien chaque mois tozalaka déjà na un dimanche spécial. Tozalaka déjà na une semaine spéciale. Nde coïncidence salamique nde semaine oyo et ye kobala na pena anniversaire nanga. Anniversaire nanga c'est quelque chose et une fois eleki tandis que programme ezalaka chaque mois yango etikali vraiment permanent. Alors, des semaines on annonce que c'est une semaine spéciale. Le 16 parce que Topamboli l'État a zongisi mangomba le 15. Tout ce canal, ce qu'on a dans calendrier le 15, awa et que vous allez un certain samedi. Parce que vous allez un certain samedi et dimanche vous allez un certain le 16. C'est en ce moment-là rentrer dans ce Kozala le 16 de 15h à 18h. C'est vraiment un culte spécial et il y aura vraiment le feu et le sang, sincèrement. Quand vous avez masolo. Maintenant, anniversaire, c'est le 15 bon. Ça va, ce n'est pas un péché. Un petit message, un petit coucou à papa, ce jour-là, ce n'est pas un péché quand même. Soyons sérieux, soyons sérieux, ce n'est pas un péché. N'est-ce pas international, ce n'est pas un péché. Papa, ça va, bon, c'est lui qui veut bénir son pasteur. Pour gloire au Seigneur, ce n'est pas un péché. Voilà, mais ce qui m'intéresse plus, c'est le 16. Et le 15, qu'il te spécial. Parce que tout est bien. Délivrance et so précédé bénédiction. On a le bandé ya mutuya. C'est-à-dire, à partir de 18h ce samedi, anniversaire na ils ont sacrifié yango au profit ya miracle. Donc na kozala we kutinga yao. Na ça déjà na jeune. Donc on a sacrifié même donc na ko ça l'anniversaire à talendi mais ya mutuya na so yela bana nzambe basungama. Donc samedi de 18h à 21h en direct de délivrance. Ce qui délivrance est ici, je répète, de 18h à 21h, tout en live, parce que maintenant, dimanche, de Tokutani et Belé maintenant en direct aussi, Wanande Moto, sincèrement. Et ce jour-là, vous savez, j'aime Batobalandi, Toyoki Makamboya Kindoki, Bapase Banyoko Labiso, Totinda Bambongo Boyna Boye, maintenant que Oyena Nyoso Nzambazo Salanayo, Tozali Mosika, Inayebi Batobabenga qui passait Jedon Chamalilela, j'aime une famille, Balobi Tokozala délivré comment Toza Mosika. Je suis venu vous dire que Toza n'a confinement, Jésus n'est pas confiné. La main de Dieu n'est pas si courte pour ne pas vous toucher. Son oreille n'est pas si sourde pour ne pas entendre vos prières. Voyez-vous? Donc, ayoka kanyos, amona kanyos. Yoko landa musale zobanda mardi. Jeûne et prière, notez bien, et zobanda vendredi, ozala na poto, ozala awa yabatunyos. Tandis que ngamoko, naba intercesseur, to zobanda jeûne mardi. C'est-à-dire, ngai déjà lobby, je suis un homme de prière, maman, papa. C'est que bandi. Intercesseur mardi, mais église mobimba. Et la basalia, aux alina intérieur, aux ali banda yamboka, vendredi, samedi et dimanche, de air tokosil, sa 18h, de olie. Programme wana, et ça yamotu yaminke. Donc, batubazana kindoki. Mon makama kindoki, ça qu'on se gagne angote. Batubila bomona batambola, bazana kindoki, mais c'est comme si, bazomira de compte bazana sorcellerie. Ozana poto, rien ne marche. Nayebi sa kabino et le kwana tozo kanana bino bien. Ouwa Kinshasa ouwa Kingunda. S'il arrive au choix na poto, okokene wapi na mai na lifelo et donc tu dois à tout prix réussir en Europe.
oyo kanga bien mais tellement kindoki ezali otiki yango awa elandi yo na kuna soit ezotelenganisa yo awa babiloko mosusu ezodésorienté bablocage bamaladi mosusu eza ya kindoki eza l'histoire vrai donc luka ngai semaine oyo kindoki nasilisi wana parce que ezaki ya motu ya eloko ya moke ozala na gu olanda omiconnecte na groupe WhatsApp na biso na page Facebook na biso na YouTube na biso olanda mate en direct avec tout ce qui se passe. Tenez, kindoki eza nini? Yoka makambo. La sorcellerie c'est une parole. Ezalilo. Ozana maloba ya kindoki bele. Oncle na yo alobela yo, tata na yo alobela yo. Tala vie nege sobina. 2. Kindoki eza nini? La sorcellerie c'est un esprit. Eza molimo. Ozana molimo ya kindoki. Ozo comprendre. 3. La sorcellerie, c'est un acte. Tala ba acte aux opposés. Et ça y a kindoki. Mais ozo me rendre compte. On se mona? Nde un peu biloko tokolobela wana. Est-ce que ozana maloba ya kindoki? Ozana mulimo ya kindoki? Ozana misale ya kindoki? Ozana ba œuvre ya kindoki? Nde biloko nyonso wana ifo etika bana na yo, etika ndako na yo, etika mobali na yo le 16. Mais délivrance, j'insiste, et je salma samedi le 15 de 18h à 21h, délivrance Cécile, et le dimanche, c'est la plus grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Nazong, c'est la Francky Miko. Prophète polémique et Koti Makasi. En tout cas, bandeko na biso à Brazzaville, balobi. Soki biso moko bandeko no ba congolais to négliger yo bakoboto la biso yo po bazana bezo ke ndo sala misala nzambe na Brazzaville. En tout cas merci na bandeko ya Brazza surtout boutique ya munene Andy Business nyoso na lati boye eza boutique wana en tout cas bandeko ya Brazza bozo soutenir biso ko leka na bandeko ya Congo bango balobi na ba miracle o bazozwa bango baza ba congolais awa te mais ozo sala bango ba miracle na musika soki biso to négliger yo oui le plus grand zola c'est batunyo na Paris azana ba salle nyonso et Pierre bo discuter oyebise que apesanga ba salle na sakole non tozoze la pasteur awa na so pese ba salle ya propre vraiment d'ici là à tout prix parce que les besoins s'imposent et s'invitent. Parce que Ndemutu, Mounene n'a pas ri, Azamutu na yo, na solaka na ye. Lui, il est tellement impatient. Il veut me voir à tout prix. Na pession beauté, bazali belé. Tout ça, c'est-à-dire, bandeko ya Brazza, toza batumoko, hein, osomona. Bateke ya awa, bateke ya Brazza, Mukongo ya awa, Mulari kuna, Mungala Sasunge su awa, Jean-Pierre Mbemba awa, Mobutu awa. Osomona. D'ailleurs, ya Mbemba, comment ya balou eza kuna? Lors la premier ministre, comment na ye Mwamba? Premier ministre ya Congo Brazza comme le mot. Ouais, taka batumoko, c'est-à-dire batubaza la kimia. Toza batumoko et nazo sambelela ba congolais wana sambele na bakuna, c'est dans l'objectif que la diaspora y Afrique centrale est tellement puissante. Le col ya ba West Af. Nenga na sola na batunyos. Ta la diaspora ya ba West Af. Et c'est tellement puissante. Mais nande na linga diaspora ya Kinshasa na Brazza yango pe parce que toi la balien moi c'est ça songe su awa donc to bala naka donc OK na ba est kuna ba bali na Rwanda donc o bali pe ba zombo donc et ça tellement bindo donc OK na Centrafrique donc ba ngwandi awa to bala ni kuna donc ezandenga to saka batu moko je suis là pour na batu nyos. Merci beaucoup Malik de John et moi dire votre intervenant. Merci pour la parole, Franck Stemay. Bonjour à tout le monde. Toza awa vraiment ndeka kezaka chaque dimanche. Na profiter na nous remercier Nzambe. Nzambe azo pesa biso bomoy. Oya opesa biso souffle de vie. Mingi tolala ina bango bala mokité. Batikali na bambeto yango biso toye awa pona kolakisa bino ke musala ya Nzambe ezotambola. Sans Nzambe toza pamba. Il y a donc bino mo bolandi ba témoignage. Dans les affranchis il y a de témoignages. Église oyo, ils ont des témoignages. Ils ont l'accès que Nzambe azo sala. Alors Nzambe abi azo sala à chaque seconde. Il est le maître des temps et des circonstances. Yango tolo banabino toujours kende esika oyo ozozwa lobiko. Oh te kuna ba besoin enseigner matériel so ozana ngoto komandoki. Po mona muninga na $100 oleli kola $100 na ye. Net na selemba babakela mutumba so azomela coca. Yango boya
awa na les affranchis bokozwa miracle ba solution eko makambo to sala awa ezate ke toke ko lokota mutu moko na lubua ko moko botoye to futi mbongo ezate ke ne ba passer musu basaka bi koso za l'aveugle mwana mobali mona ngingi na pese exemple pasteur moko amema kiye na convention na ye a jouer rôle à cause à l'aveugle ba mimi ba comme si kuna sambeleli abeti mouchoir et ça net ya biki nzoka nde mensonge lelo garçon na komi aveugle ya solo likolo ya $20 a komi si ko aveugle ya solo yango to esabino awa na les affranchis eza mutu penza ayaka akepa ba serviteur abi ngai nzamba salinga bolamu fona la kisa bolamu wana na miso abato en tout cas to zana bino awa to zali vraiment bino mo bozo mona to za vraiment awa boyoka donc tant prophète azoba il faut koyoka boyoka ba témoignage ngana beta c'était boyoka ba témoignage donc bo salela soza na bezo ozana likam salela o baninga esika baninga bazilo biko ke bo mekate me boya parce que aba mekate aso meki okangami poye eratakate en tout cas goreti louvezo mami ndeka na ebisaki yo il faut oya na les affranchis confirmer ici les oya qui chasse oya et pas prophète Emmanuel Dodi on continue bozo ba témoignage na bino merci l'international ya sala analyse ya makambo Frank Stemai na si Frank Stemai na pesa yo mais bato il faut ba ebake Ken Piana aza témoignage na kati église oyo Manik de John P na si boyebi apesa ba témoignage na ye Frank Stemai pendenga bandi boye après ba moi pe a recevoir un peu miracle kaka ceci n'a rien à merci beaucoup. Ouais, donc c'est ça. Donc, tout ça publicité, il y a pasteur, mais tout ça, c'est évangélisation pour nous comprendre sango ya Nzambe. Et ça est très important pour retenir que nous beaucoup comme ça pasteur té. Nzambe a utilisé un canal à bénédiction pour nous bisognon, c'est na yon de côté à travers le monde. Tout le monde témoignage directement, on dirait manik dans lobby. Tant aux Nzambe là, il faut Nzambe à l'aksabi lembo que vu nous a touché. Alors, ceux qui nous ont touché réellement, il faut qu'on témoigner pour me un peu motiver, on n'a pas Jean-Claude Loabéa, c'est un grand homme d'affaires. Les lois ont visité Vinaye financièrement, même physiquement, les lois Zamoutou. Il n'y a pas trop de commentaires à faire. À côté de là, Papa Jean-Claude, bonjour. Bonjour, papa, journaliste, merci. Bandeko, na pesi bino, bansombo te bisika bozwami. Ngai ndeko na bino Jean-Claude Loabeya naza awa nasambelaka na ministère des affranchis et pa iwapi prophète Emmanuel Dodi azali bandeko esengeli natalisa bino na tout d'abord que na komi esika oyo kolekela invitation ya ndeko tonton Nyembwa nde mutu a invitaki kati na esika po ete na ya koyoka mateya tango na yaki nakutaki prophète Emmanuel Dodi azolobela sur l'ordre de naissance. Atalisi biso était il y a 3 ordres de naissance, la haute naissance, la moyenne et la basse naissance. Tango lobela ki makambo na atalisi biso bisika bana ya haute naissance ba utaka, bana ya moyenne naissance ba utaka, na bisika bana ya basse naissance ba utaka. Et lokwane etikaki nga makasi nde esalaki ete na longwa bisika na zalaki na vanda nanu na esika oyo pona yokaka mateya ya prophète Emmanuel Dodi po ete ezalaki biloko ya sika na matoyi nanga koyoka bisika mwana ya haute naissance azowuta ya moyenne na ya basse naissance eza mozindo makasi soki olingi oyeba yango yaka pe kati na esika oyoka yango moyenne na yebiso oyo awa ezate. Alors na lingina témoigner bino bandeko eloko ni na ngina yebisa bino Biblia ezali ko yebisa biso ete confiez-vous en Dieu vous serez affermis et confiez-vous en ses prophètes vous réussirez. Bien-aimé na réussir vinanga kolekela prophète Emmanuel Dodi na bandaki ko sala musala comme tout commerçant okozala 2-3 mois ozana mbongo na maboko. Le reste des mois, tito comme à décembre, on se retrouve aux anambons à maboko côté. Au consomme marchandise par exemple à $10,000 au tien à dépôt, au teki 1000-2000, au etikal po ete kama eza problème. Donc difficulté wana e umeli makasi na vinanga na bandai ko tambola nango. Tango na komi awa na kutani na prophète Emmanuel Dodi
ayebisinga zala na kimia makambo nyonso za nango ekosila ngape na pesi confiance kotikala na se makolo na ye bandeko ayebisinga na musala na yo pesaka dimi na yesi papa iyo na pesaka alobi banda ko pesa dimi na yo tika na yebisa bino ete dimo ona bandaki ko pesa pa ya prophète Emmanuel Dodi nde secret nanga munene na mabondeli oyo abandaki ko sala ponanga nde na ye komona vie nanga ko changer ya monakoma wana tango na yaki nazalaki mutu oyo azo defa bambongo na ba banque c'est-à-dire kaka ndenge na yebisi bino osombi biloko ese bloqué obandi kolia mbongo wana po osomba biloko mosusu esengeli o defa bambongo pa bakambiste o defa bambongo na banque po oyeba na kosomba marchandise mosusu mais tango na komi awa prophète ayebisinga ete mbongo ya banque ezalaka na molimo wana nde esalaka ete ebenda bambongo na bino tika musala ya banque nazwaki mokano ya kotika banque tosololi na mwasi nanga tofuti nyongo ya banque totikali na muke na biso tozo sala musala topesi dim nga nazalaki soki na sombi marchandise nanga na ko calculer dim mbala moko po ebele balobaka siko dim na kopesa ndenge nini talaka musala na biso ba commerçant ozo sombo ozo teka te osombi marchandise na yo o calculer bénéfice olongoli moko na zomi mbala moko oyo opesi ocenzambe na nyongo tango nazo ya kopesa motinda mi pe asambeli ponanga na moni changement ekoti na vinanga musala nanga ebandi ko kende liboso naza na ba témoignage kati na mumbongo nanga ebele oyo nakoki koyebisa bino te donc na ke liboso musala efongwami na sombi pe biloko mususu oyo nakoki koyebisa bino te malgré na sobi misambo na somba ngozo mona muke ezotika lezo kende kaka liboso ebele bazo tungisa mana eloko oyo mais yoko kende liboso ndenge nini ozo yiba nanu tout d'abord nzambe opesa ka dimite okende liboso ndenge nini yaka bandeko ndindu leje ni loi aha mulimete 6e rue coin de la révolution muntu jumumwabeu ujini chabwa kwenzeni hadi ukutentekele chanza unemeka niji janzambi fila chaji kumicheba umona viweba ushintuluka lelo babonye badi bangamba ninjini manga nuje basoma unuje muchisala uno ngamba ninjini manga par exemple mwane to abalu musoma kuluseka lwanyi lwa jabalu meyo uvusu psonende dito mwane to nyimona nujini manga me kumamini mwane to chene ni bwanga to hadu shinga kumanya bwanga bwanyi lwa kumulimete 6e rue coin de la révolution nous sangana muntu di babikile ni prophète Emmanuel Dodi hawa sombe bakumaka sa muntu no mwana bwanga bwanyi lelo ukadi témoignage munena wambani to chabusho mu mwaba udi nzambi aha tujini nzambi ngwa ufilano bintu to ni moyi kabichi we muso kuheta moyi lwa kumulimete 6e rue coin de la révolution zambia mujulu anubenesh c'est très important. Alors bien le komoko na chiluba peut-être bandeko mususu bakoyoka chiluba bien te. Alors bien le komoko na chiluba très important lingala lobi yango te. Que batu bazolo basimbikisi. Même moninga na ye oyo yende ayaki na ye. Lolenge bazalalaki aye komona Luabeya makambo change nungu ebandi kotambola simbini ni kisi nda lobite kisi ezalite nganga munene azankolo Yesu na pasteur Emmanuel Dodi kisi ezalite c'est-à-dire loboko wana osaleli moko na zomi otosi et puis toyokana bien sincèrement mwana mobali apambwami toboyi kaka na télévision Toye bisabino biloko tala kaka si j'ai jugé bon parce que même na bakincha tokutana na makambo tomona mutaka témoigner kenza na mbongo songolo babandi bakotela ye. Je vous dis des choses vraies hein mitu ka chanja biloko yo ya mukili mapango azwa osomona nazwi moninga na ye butumbi jano butumbi eleko lobaka kembo butumbi na chiluba na lingala kembo toyokana abandaki pe koloba Ozana kisi yepe aye awa awa tozolo ba yepe asombi lupango parce que yetala yaza muluba ya lubi yangana kotato na mapango na ba jeep yanga za ko bata mate ozomona to c'est pour vous dire que bandeko soki okutani na mutu abanda ko sambela ndeko Jean-Claude Loabey
c'est pas Kazaki Mupagan. Et puis Kazaki pas Moussali. Mais aye awa akoya comme on a différent. Abanda ko vivre lokola mo umbo esclave ya banyongo. Tala kuna na poto. Mingi bande ko ya Suisse ba souffrir na loko balingi ba miboma. Komi boma te. D'ailleurs bato belle 70% na sali lo sambo makambo wana esili. Bomi en sortir. Via nyongo sala mutu ko évoluer te même si na poto to vivre kana nyongo. Mais ya nyongo mususu lokola ya kindoki toyo kana bien. Banque ezali wana pona okende obombisa kambongo ke mingi oye odef. Je vous prends l'exemple parce que kolba oh non ndenge nini banque mais ba économiste nyonso ba yebi oyo récession ya 2008 euti wapi et outi na ba investissement ya au risque parce que moi qui te parle comme naza économiste mais na batu ba investir na ba au risque ba musu ba so ba nyongo mais na kozongisa et créer ba problème ba botola ba tubiloko banque ezala wan okende otia kambongo mais soki ndenge nde kwazala ki na bakambise pai na banque pai et la vie n'évolue pas aye na yebisi arrête s'il sanano banyong kakamuke oyo kakamuke même si tu as $100 tu as 500 tu as 1000 kakawan tokota en contact na sambelela yo na yebisa yo secret oyebi histoire ya Colgate ce que tanga ke a commis multi par rapport na ba dime mais attention dime pesa que ozo pesa yango yeba pasteur nani ozo pesa yango pas pasteur commerçant azozwa dime ke komela masanga na bandar chibondo mwana za dimte ndenge mikolo ba passer ba so ko teka ba masque moyibi dimanche ba ko teka ba masque bilo wana so condamné oh somba masque pasteur tika moyibi pasteur yokela batuma wa ba komi na gel donc to zakina wil donc ba komi na gel donc bilo nini donc nde akoya kotana nga na contact yebisanga vérité naza vraiment commerçant talanga 3 fois tayo moko parce que conversation mona na kate na yepona et je termine batba pambwama oyo oyoki ya mapamboli mitu kanenga yaki azaki na mitu kasana ngoti azana ba palo azana ngoti et comment Semai international Manik bien aimé et comment boye na mwana mobali oyo hein soki ya fungulite ba client bakoyate ata funguli na retard nde osomona batozo komi na kisi azalo kola baso tindre ba client tous les jours que Dieu a créé azanga kamongo ata crise anengeni son secret c'est avoir un homme de Dieu qu'autant contact nangai makamona yo efungwama ne jamais never nenga bangle baloba kolia katimti na koyebisa yo ne dime peso ko pesango pasteur alata yango te komona nenga na latibo ke na alata kadimte c'est pas vrai pasteur a utilisé ngo mabete amela masanga akela ngo na bandumba te ya bandala na ya avenue Saïdi na matonge na ya oshwe wana sa pasteur ya ndoki soki dime eye olie pasteur akene na Saïdi akene na matonge akene na avenue Inga assemble la dim atuna nzambe dim yango nasana na yango nini nzambe akoyebisa pasi ndenge bato bapamba maka mena yo lobi na pesa ka dim makambo ekenda kate nono landela pasteur wana akenda komela ngo masanga akenda ko ba momi donc talatina babengi kisi ezate yo pe bakobenga yo kisi toso bien c'est yo solo ce que Dieu est en train de faire que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup papa. Alors on va aller rapidement tout papa Jeannot Boutumbi. Papa Jeannot, bonjour. Bonjour papa journaliste. Merci beaucoup pour na motuna pe ngonga oyo pesingana témoigner na kati ya lingomba ya ministère des affranchis et pas ya prophète Emmanuel Dodi. Bandeko ngai na yakiawa ndenge nini na yakiawa sur invitation ya kulutu na ngai lelo na ko benga mwana po na pesier combo déjà. Tokutana gina ye na kati ya Zando tobanda ko solola makambo ya Nzambe. Il m'a intéressé parce que a yeba ke ngape na zo sambela na zape mosala nzambi quelque part. Alors il a jugé bon de m'inviter na kati ya ngomba ya ministère des affranchis. Era banda ko pesa ba invitation ngai na banda ko binisa ye parce que j'étais aussi occupé quelque part. Finalement bazalaki na séminaire moko ya mariage. Alors il m'a donné encore l'invitation ya ka to kende oyo kana no mateya concernant ba marié. Alors na ebisa mo senanga to kende na to yoka
mate ya ba marié parce que biso pe na kati ya couple tokotaki awa takuti prophète Emmanuel Dodi abanda koteya. Ce qui m'a touché en est qu'il parlait sur 3 sortes de mariages. Makambo na tikala koyoka te na mato inangai. Mariage ya Caïn qui est 100% monguna. Mariage ya 7 ezali 50 ya bonzambe, 50 ya monguna na oya Adam qui est 100% ya nzambe. Oyo kuna bazobenga mobali grand frère, mwasi petite sœur. Era beti lokwana tutala na mwasi nangai vio ya zongsi biso na ebande ya libala na biso po era to bana na mwasi to banda ko benga na bongo grand frère na petite sœur mais sali bambula elokwana elongwe na vie na biso mais era to yakiawa to kuti elokwana alors era to zongi na palais to juger bon que to landana no ba enseignement na esika wana po to yoki makambo ya sika nde to banda ko sala une semaine to ye awa une semaine mususu na zongi place na banda ko sambela. Alors na koma lokola mutu moko ndumba ya mulimo ila fali nazwa décision ya kotikala esika moko nde nazwa décision ya kokota na Pierre pour mulimo nzambe etalisa qui est prophète parce que n'akoki jamais commis pesa et pas mutu na identifier identité spirituelle na été parce que vie na ngai eza vie moko yo na kola na kati ya bonzambe. Et puis ma vie spirituelle faut na confier na mutu oyo na confiance kati na ye nde na kota na prière à 3 jours na kati ya prière à 3 jours nde na eko lota ndoto na moni tozalaki awa na kati ya prière prophète Emmanuel Dodi abanda kokamba losambo na kati ya foule il y avait une fille mwana mwasi azalaki possédée na mosika prophète azo kangola azo tinda maloba et la fille était délivrée. Nanga mususu un frère il était aussi délivré. Na mosika tindi maloba et le frère était délivré. Na azo tinda maloba mais milimo ezo tosa. Tandis que biso de l'autre côté to banda ko salle de délivrance moko pour milimo kende il faut bonde la makasi. Peut-être les autres qui introduisent kawe eza ya kolandela mais awa makambo esa le automatique. L'homme que tu vois, c'est un homme de prière, c'est un homme de sacrifice. C'est pourquoi il commande la nature. Un homme qui commande la nature, et ça combo et utilola, l'homme qui commande la nature. Alors, après une semaine, Ernalali Susu, Bazo et que place wana okoyoka makambo mbato na wetikala koyokati. Naïbe bandeko ba enseignement oyo tosoyoka na oyo esika c'est du jamais entendu, c'est du jamais vu. Nde esalete na fanda na kati ya ministère des affranchis na makolo ya prophète Emmanuel Dodi na yoka liloba parce que ye azanzela oyo ezo mebiso na lola wana ezalaki eloko esalaki na fanda na kati ya ministère des affranchis tokei na côté témoignage to bolamu oyo nazui na kati ya engomba ya église oyo ministère des affranchis bolamu ya liboso bandeko ngai na banda komela masanga nazo mela 20 nazo salela nzambe mais nazo mela 20 na outil na cher comme modéré culte nazongi na palais nazo mela 20 na bunda na eloko wana pona tika ata mwasi na ngai ezalaki gênant yo banda komela 20 boité ozo langwa et puis ozo outil la cher ozo langwa na sali un mois il y a semblant na ko toucher le sous 20 après un mois na mikuti na zongi sous na kacha komela 20 mais eloko ekolonga na vie na ngai ndenge nini na bundi na eloko wana bien aimé et donc na zwa ki solution te na eloko wana mais na komi awa bate yangate mutu moko te aye ko yipsanga te tika 20 ngai moko kolanda mateya na losambo na yeba te ndenge nini 20 elongwa na vie na ngai nde bolamu ya liboso yangwana ya mibale eza concernant musala ndenge na banda ko soupçonner moninga ndenge nini yo zo évoluer boy biso koteka ezamo pasi ba vie ezaka ya boye au fond la magasin boy vraiment koteka ezamo pasi era epsina te togenda na limité na ye aw bien aimé musala efandi vie ba découler vie vraiment ezuma valeur mo couleur moko to somi babiloko mususu oyo mituka mapango mususu ezali bolamu ya suka eza concernant maladie guérison na 3e mois le président a annoncé discours il y a état de sanitaire il y a coronavirus état d'urgence na yoki eloko moko signe moko na mongongo eloko etelemi na mongongo mbala moko ba fièvre ezwingai butu wana na melite na lalakite na meli bidon ya mai à peu près 10 pour na lala
ba fièvre mongongo ezo kauka eloko na mongongo zambe o ezanini na tongo na eko kutana na prophète abisange butumbi ko banga te eloko ezate. Alors assemblée pour ngai. Après un mois wana bien aimé na bandaka ko tukisama na biloko na kati ya mongongo. Na ye na ebise papa na zolo taka bato ba kufa na famille na ngai. Abisange ko banga te il n'y a rien. Alors air na yogisko gorge et gonflé na yognete ba milani na kati ya gorge ba pasi eza na kati ya kosa na kati ya tolo nde aye koloba te menace est vraiment est commis sérieux. Alors il faut faire 3 jours de prière kota na chambre haute ba intercesseur ba faire 3 jours de prière à sec. 3e jour nga moko na koya ko silisa le sambo wana tokoti na kuna na chambre de haute babanda ko sambela. À 2e jour na yoki lokola biloko wana ezo kulongo na mongongo e banda ko sala mongongo kilo ezo pipa ezo kita ezo longwa. Alors des prophètes le 3e jour a tchelenga loboko a sambelenga biloko wana esili de bulamo na zui na kati ya wesika. Merci beaucoup. Amen. Alors prophète, est-ce que mon commentaire est allé par rapport à témoignage? Tout à fait, d'une manière sommaire et rapide. Je pense que Bozo Yokabino Moko. Premièrement, era moni moninga bandi ko émerger a soupçonné ye moninga bengiye ke qui s'est athée akoya azana 3 témoignages. Premièrement, il y a misala, il y a co-vivre, il y a vie à sainteté. Bien qu'il priait, qu'il était même serviteur, mais azaki na vie à masanga tout bango nenge sengeli. Ça fait tellement mal. Au taliba passé nenge bazalangwa lelo hein. Bible lobi boye, le vin, les mous et la prostitution font perdre le sens à un homme. Un pasteur, il n'a pas besoin ni à vin. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui ai écrit cette parole. Le vin, la prostitution et les mous. C'est-à-dire, vignou, kindumba, namasang, ebungisaka font perdre le sens. Ebungisaka bumutu. Dès lors, mutu azana bumutu, c'est comme na bunyama. Lorsque ton pasteur la bomela kamasanga zanyama, parce que na mokola kolangwa akola la yote azoa yo ser wana piasi mbio libya lalio azamona parce que il a perdu le sens. C'est la Bible qui le dit. Le vin international, on conclut bien. Le vin et les mous font perdre le sens. Tomituna et loko déjà et perdre le sens amu. C'est comme mutazana mu mutu lisusu. Akomina bunyama. Ndebo zomona mutu akotamula na mwana na ye, mutu akotamula biloko ndenge wana. Frère, akwazo ko sa défense ndenge wana. Même ba mibale ba masanga sanga wana. Aya beti. Il y a un problème là-bas. Yami bale musala atekaka lokola toyebi quand même nzambe apambola quand même bandeko baluba na commerce soki wangani yango wana problème ndenge nzambe pe apambola tabiso to tanga bato abandu pe batanga kaminga bana mayele atabiso to sala ka commerce soki okei na ba magasin awa na zando baluba au moins 70%, ba ouest africain 20%. C'est ça la vérité. 10% batu nyonso batikali. Dieu a béni tribiwa. Alors makama tambola bien te akoya awa ayoki enseignement et puis akeko sambela ayeba na yebisaka yo zana Canada États-Unis sambelela nga oyeba naza nani naza le seul pasteur qui met son ministère en jeu. Si Dieu te dit que azana ngate koya te kobenga ngata aucun pasteur à côté abondenge na sote yobote parce que je suis tellement sûr de ce Dieu là ayeko sambela balakisi. Est-ce que c'était mai kenen piana boyoki international manique. Est-ce que boyoki balakisi boy que ce monsieur 3 choses oyozo sambele là. 1, c'est un homme de prière. 2, c'est un homme de sacrifice. 3, c'est un homme qui commande la nature. Vous réalisez cela? Un homme commandait la nature. Et bien, l'obi nengenini. Ye kuna zalaki serviteur, petit prophète. Babanda ki pona ba sambele la mutu. Yamba. Ouf. On va passer par ce sale. Ouf! Mais Zamberangai. Zamberangai. Non, nalingi boko maté sika wana bien. Kwaya. Maniki yo pe boya siko. Ouf! Siko, maniko. Somone bien on va passer par ce sale. Mais ayewa azomona par distance. Bato baso sala nini? Bazo kangolama. Ndeba yebisi cet homme il commande
la nature. Maman, ozali na poto. Oui, je commande la nature à un certain niveau. Et ça, j'étais yende balakisaki. Et ça, ngate? Mais on a sur la bakango, te tolobi yango pour un témoignage à l'élo. Aux États-Unis, kolobate na kozala délivré comme 7 semaines kozala shida. Qui vumbi na jasho, wafa, washala. Moto. Nako bangisa. Fire and fury. C'est-à-dire, il faut kangolama. Kolobate, nako kele Kinshasa nengenini. Non. Ndeko balakisi ye qu'il commande la nature. Or, mokili nyonso ezali nature. Donc, bisika nyonso kozala, na ndenge nzamba zotalisa, ça sera chaud le 16. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, à Pambouami, et puis il y a Kobikana Corona. Parce que Nzamba la kisa qui est Corona et Koya, et Kobomata Mutumoko Wate. Quoi que cause ou abatou, mais Kosala Moussala Tenkolo Akuma. Amen. Merci beaucoup pour le pasteur. Merci beaucoup. Alors, la dernière personne à témoigner, maman généreuse, il est passé à maman Belé à monter à Koloba pour édifier Bissot. Il faut soutenir, il faut expliquer expliquez Bissot. Denis Kambaï. Le ministre Denis Kambaï. Ah, Denis Kambaï. Mon bal n'a pas kabasele. Ouazala patron mouné namboko. Ok. Merci beaucoup pour la présence Ken Piana. Alors, maman généreuse. Merci ndeko journaliste. Naye kokumisa pe kotato la monene na Nzambe na makambu oyo ya sali ya minene epai na ngai na bomoi na ngai na se ya makolo ya prophète Emmanuel Dodi oyo naza kokumisa pe koloba oyo azalaka muntu mukwabu ndenge nga na bengaka ye donc mutu mususu. Alors koya na ngai na esika oyo nazalaki mutu oyo azangaki kimia nazangaki kimia nazalaki kobela. Alors maladie erongeaki ngai pendant 4 ans. Nazaki mwasi ya libala, nazaki na bana, mais na tungisamaki na maladie moko ya kosakana te. Tokendeki na ba hôpitaux, ba examen salemi, ba eko trouver ngai na maladie ya ulcère, na myome, na kyste. Alors bandeko botala nan maladie ya minene boye misatu nazalaki ebembe. Parce que nazalaki lisusu na sens ya ko vivre te, nazalaki ko lakabana nanga mukolo nyonso kela mususu na kokufa, nazalaki na si nzoto nyonso ezalaki lisusu kitoko te, moyen ya kolata ezate, mais mbongo ezali, bilei ezali nyonso ezali, mais ngai nzoto eza bien te. Alors nandenge wana leki na ngai mama Ngalula oyo azape moko na kati ya ba franchi ezalaki kotungisa ye. Avant ya ndenge tokendeki na ba hôpitaux wana docteur asi alobaki ke mama na kana yo il faut kaka opération. Lokola ndeko défunt mobile nanga salisaka docteur wana mingi na makambo ebele ya musala alobaki kente nga naza déjà na partie ya bakisi bosomba kaka ndambu boya ko compléter, il faut vraiment na kana yo il faut kaka opération. Mais ngai na sepelaki na likambo ya opération te. Parce que nazaki komona oyo eza lokola maladie démoniaque. Comment expliquer ba kisi nyonso nazo mela ba hôpitaux nazo kende changement ezate. Boende ndeko na ngai mama Ngalula akoya koluka ngai alobi te ya boete. Tokoyi ko perdre yo kaka boete. Azalaki na souci makasi po na ngai. Nde akoya ko mema ngai na église Songolo pour que basambela pona ngai lokola ya yokaki sango kuna ke basambela ka pona ba maladie. Nako kende kuna na ba difficulté belé parce que motema ezaki kolinga te mais leki aza ko insister na kei esimbaki te. Basambelaki ba prophétiser mais basilisaki maladie na ngai te. Aye ko koma na mususu tokei eloko te change tozo tambola. Alors na église mususu bandeko ezaki scandale pona nga ezaki scandale et puis déception. Na ndenge nini na kendeki na église wana ko tambola ezaki pasi na mimaki bana nga pour que babanda ko soutenir ngai. Alors na moment moko culte ezoleka baye kozwangai na ba prophète ya église wana batelemisinga na pembeni pona koyebisa ngai que mama Nzamba azomona kolela na yo ozolela parce que âge c'est poussani obali nanu te âge et poussani oboti te
mbala moko nga na lobi papa kata mais oyo alliance na lati eza ya blague te eza jouer na tie na musapi te nga na bala oyo moni oyo azaleki na nga te aza mwana na ngai. Comment expliquer olobaki vous n'êtes pas prophétisé de la sorte. Comment expliquer olobaki ngai na bota te? Alors mbala moko nalingaki kotelema lisusu esika na te pesi nga neti kanda na zongi ndeko na ngai atuni nga nini nga bi ba prophète no yeli ngai memi ngai bazolobaki nga na bala nanu te na bota te na ekoluka libala et pourtant nga nazokufa ye bango bazoyebisa nga makambo libala donc et décourager kinga na zonga ki na ndako na vandaki na lobi na okende lisusu église te. Ndeko nanga lokola azalaki pe na posa kaka yaya abika ye pe azaki na situation moko boye lokola ya se a témoigner po nango na kolobela ngo awate tango aye kokutana na mosakoli changement o ekotaki na bomoi na ye alingaki ko partager ngo na etikala ka pona ete nde boya koya koluka ngai nga na vandaka mosika na vandaka na Kasangulu. Alors tokoya koya kokoma na esika oyo tango tokomi eloko ya liboso etikaki nga pe et bouleversaki mutu na ngai ezali balobi photo toleka tosala confession de foi. Confession de foi lisusu tosala nde nini ote yo zala wana. Alors tango baza koyebisa nga toza ko répéter na sima nanu na mona ngo te nanu na yoka ngo quelque part te na lobi leki na ngai yo penza na bimema mema ozo mema ngai yo et comme lisusu ba confession de foi wana na moni prophète te to zeli to na biso ekoki to koti na kati ya bureau tangu na koti na kati ya bureau façon oyo motinda mina nzambe ayambaki ngai en tout cas esoulage ki ngai na ebisi bino bandeko nazanga kimia pona kozanga ya kolia te kozanga ya kolata te kozanga ndako te mais maladie se bominga na sina kufi na ngai. Alors asololi na ngai alobi mama na zala na kondima ayebisinga biloko misatu alobi ye mine alobi ya liboso na pesi yo 3 mois soki na 3 mois yo bikite na hebite na kokanga Bible. Et puis eloko ya motuya ezali ozala na kondima ozala na confiance na nzambe wana et puis ozala sérieux bandeko na yaki décourager mais nazongaki na telemaki na esengo makasi na motema nga mutu nazaki pressé mais nasengaki na kota to assister na culte. Alors na culte na yaki kokuta Matthieu ezalaki sur la délivrance totale et parfaite et interpellaki nga mingi na lobi nzambe na koti na esika oyo yo ndo yebi mosali na yo mateya oyo azoteya ezotuta motema na nga na lingi na bika soki penza ya solo yo za na esika oyo na bika na sima na se ya makolo ya motindami na yo na kokende lisusu esika mosusu te e bandeko na kendeki bien que nazalaki mosika papa azalaki komitungisa ndenge naza mosika na kobanda koya ndenge nini mais nazalaki na courage moko chaque jour na lobaka kaka ngai nazokende limete mobali na ngazaki komona ngango drôle yo boyi basala opération na lobi na somba biloko ya opération olingi komemisa ngambu na famille na otonini mais ngai na lobi ngai na kosala opération te ngai nazokende nanu nzambe wana ayebisa nga problème na ngai. Alors nalembaki te nzela ya Kasangulu nazokende kokoma 0h 1h du matin etali ngai te nazobanga lisusu te nazoya ngai fo kaka nayokaka mateya wana soki donc na ye église te na omona neti nasali lisumu nde boye tokokoma le 17 décembre na le 17 décembre tozalaki koya na mafuta tangu na ye na mafuta na ngai mosali na nzambe asimbi mafuta na ngai nazongi na lobi nzambe nga na biki et lobiko na ngai na bikaki banda mokolo wana ya le 17 décembre wana nazalaki kosala eloko te nakomi kosala musala nakomi kosala makambo nyonso oyo nazangaki kosala pendant 4 ans. Je dis bien 4 ans natambolaka te nakenda lisusu musala te. Alors
Dangu nakomi kosala bongo nde ye kopesa ngai courage ya kosala évangélisation ngai moko nanu sans que natuna papa to nayebisa ba pasteur na kati na etonga nga moko nakomi kosala évangélisation pour que liloba ya Nzambe wana batu pe bayeba yango. Merci maman. Ya mibale ezali boye na tangu toza na kati ya confinement awa nazwaki attaque ezalaki sérieux ezalaki que natikala ta infirme na chaise roulant to na kufa mais Nzambe ya pasteur Emmanuel Dodi yalinga toloba bongo te mais nga na lobaka parce que ye muto asalaki ke nabika eza hôpital te nabelaki donc nazwaki passe à partir ya hanche tina genou c'est-à-dire fémur na mukuwa o eza correlié bassin efungwami ese relâché efungwami na ndenge te ke nakoyaki na tutani te nazoki te evimbi te mais pasi ya modèle wana nalelaka mikolo nyonso nde tokei na hôpital ya ba coréen esika ba pareil nyonso ezali basalaki bakokaki eloko moko te nayokaka kaka pasi bakomi komema ngai nalobi te nga na kokufela awa te nake na 6e rekuna nde sika nifo nga namona mosali na Nzambe bandeko bakomema ngai na mutuka toye awa tozokota na kati na porte wana ya komema bamemi ngai po tolongwa na porte tiko koma esika papa atelemaki ezalaki problème mais tango atali ngai alobi te bakosi babungi nde adresse alors liloba wana esoulageaki ngai déjà esoulageaki nga makasi nde akotinda ngai na chambre haute nakei na chambre haute babondeli mpo na nga nakokota bamemi nga lisusu tina biro ya papa ntango abondeli mpo na nga alobi esili sikoyo okoki okende na hôpital bandeko nayaki ya komema nabimaki na esika oyo ya kotambola mpe munganga alobaki ke ngai nakolata lisusu talon te parce que disque mibale ya colonne vertébrale eza bouché nakolata lisusu sapatu na makolo na ngai te mais bozomona ngai wana nalati talon nazongela kolata talon parce que naza na confiance na papa na ngai. Merci. Merci beaucoup, merci maman généreuse pour le témoignage d'Ifé Bisso et Belé. Papa n'a raison de la semaine internationale pour la conclusion du témoignage de sur place. Bonjour à tout le monde. Nous sommes un peuple béni d'avoir le prophète Emmanuel Dodi au Congo. Je pèse mes mots. Sorry. Tout ce qui est compliqué pour vous aujourd'hui, si seulement si vous contactez le pasteur Emmanuel Dodi, ça ne sera plus le cas demain. Et derrière une victoire, il y a toujours une histoire. L'histoire est là. Toutes les grandes dames, tous ces grands messieurs qui défilent sur le plateau, qui viennent témoigner ce que Dieu a fait pour eux par les trichements du prophète Emmanuel Dodi. Et si vous référez à la genèse de nos interventions jusqu'à nos jours, vous allez vite comprendre que la priorité du prophète Emmanuel Dodi, c'est la transformation de vos vies. À vous les claviers. Merci beaucoup. Voilà, c'était là donc Roger Ngandou, l'international, Boébi bien. Bisto bata musique. Mais je te ndemi to yawa. C'est qu'il y a du sérieux. Sérieux, hein? Tu as ta musique, Bisso. Ah oui. Mais tu ndemi to yawa, tu l'as papa oyo. On a compris comme quelque chose que ma vie na Bisso paysan a besoin de la transformer. Donc à vous maintenant de juger. Alors papa, tout le monde qui est menasuka, n'engagez le balkamo est important pour le peuple de Dieu à travers le monde. Tout si ça n'a eu, ouais, c'est très important. Quel est un mot par rapport à non, en tout cas, un mot, Ezara n'a s'appelé vraiment n'a pas miracle au prophète Osala. Mon depuis Nayaka Awa, ba témoignage le cas toujours il y a bien. Bande qu'on a vu some sous ya hésitation, bosé la rabo s'intéresser na basali ensemble ka jour aux obela.
luka mosali ya nzambe ozwi nanu baproblème te na vie zala déjà na mutu oyo azoprotege yo ava baproblème ya minene eyela yo ekomela trop tard te peut-être obenga un jour prophète Emmanuel do du jour oluka ye peut-être téléphone ekozala soit éteint donc oyo ya oloba yango wana Malik de John En tout cas, un mot de la fin d'Angezali, peuple de Dieu, bozomona ba témoignage. L'homme de Dieu est là. Tu es bien que vous avez l'église n'a pas quelconque. Mais ndenge toza boye, on est des humains. Biso bayenge benito lingaka nzambe na biso yo kasonité. Ozo sambela na église, ozo lataka la gomme, longwa kuna. Ozo sambela na église, so babi botombola maboko bat ba cha $100 yo tombola te longwa nao. Tala, ne ba okosa, tu as besoin matériel. Pour nzambe na biso za lokumu nzambe oyo apesa ki David na Salomon matériel ebele poni bala biso bala na matériel okuta. Tu as besoin nango. Alors le prophète Emmanuel Dodi est là. Prière ezabo kosenga. Et puis prière pour esenga mamalam. Il faut que ndesika ya mutu o nzamba zo salela puissamment. Il travaille avec cet homme puissamment. Batu mingi ba o bozo benga nga bozo zwa numéro en tout cas na on féliciter bino. Ce que monyo bengi prophète ozui était oni obengi Malik de John na ko orienter yo. Ce ko zana kisha so bina nga yaka ko lakisanga nzana ya panti na ndako na zwi na action nzela parce que nga mona preuve bino boyebi nde ba sekanga. Bato ba sekanga lelo ba cha ba commentaire malam. Alors le prophète est là. Dans la minga olobate. Oza ambezo tambo ape na voiture. Poto kumisa nzambe faut chaper nzembo ya Moïse mbiye na voiture. Ozo yoka ngo binzambe na nga zo sala. Nzamba zo sala. Oui, c'est un pasteur. Da prophète Alisom. Hein? Prophète Alisom. Oh, il est comme ça batundo kit. Oh, comment qu'il ndoki rani? Tango moni moninga oli viande fraîche. Yoka ka poisson. Oh, comment motema mabe? Alors, nzamba lingi to za malam boya vraiment Mosakoli azawana. Les affranchis ezawana na 16e rue boya ebele bobenga basambela pona bino na 6e na bi 6e rue boya basambela pona bino bozwa lobiko bana bazwa lobiko ba maladie kotaka te bato bozobenga nga na pesi no banime bo bana bazana ba même na bana asambela pona bana asambela te pona a limité te ken pardon to lobela na bato belé babenga ngai asambela pe pona bana. Ba problème za bana ba omela ba poisson ba ngomoko moi na 12 ans qui a mi boaki. Ba esprit beleza ko animer bana. Boya ba sambela pona. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors tout le monde qui vers la fin, mais toujours c'est sérieux. Il faut vraiment qu'on en considération et surtout numéro ya prophète le bien ils affiché awa na gauche na ngao. Donc bengaye WhatsApp na yezali voilà ce qui appelle normal au benga pour que acha le boko les cambo moko important pour la vie na yo la transformer. L'homme de Dieu tout le monde qui vers la fin na ngota la caméra oyezawa et puis au le cambo pour le peuple de Dieu Rolanda yo. Merci na sana mingi ya kolobate tout est dit derrière une victoire il y a toute une histoire. Ça c'est l'international, c'est vrai. Lelo komi elonga bakobika babiki bakopamba bapambami toute une histoire comme l'a chanté notre bien-aimé Moïse Mbia que nous saluons toute une histoire. C'est que babelaki basaki bloqué batelenganaki bamikutaki na mikakatano mais lelo komi elonga et surtout que la victoire est que comment dirais-je la victoire est écrite par les vainqueurs. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Zabalongi, histoire Zabalongi. Maintenant, Nalingi, maman, papa, ont écrit l'histoire. Ozala en bonne santé. Ozala béni. Oyoki baningawa. Bakobenga yoki siapamba. Ozala stable. Et donc voilà. Et je termine en disant, le rendez-vous est pris. À partir de ce mardi, la semaine est spéciale, la semaine spéciale, chaque mois. Et samedi, de 18h à 21h, c'est la délivrance. Et le dimanche, le 16, de 15h à 18h, c'est la bénédiction. C'est le miracle.
c'est la restauration, c'est la consolation, c'est vraiment la végétation. Voilà le programme Nenge Pesameli. Puis si Kanyonso, je pense que témoignage de Kobutumbeza Malamumingi. J'insiste sur ça. Le collègue de Koloabeya, na maman Rose. Si, et c'est le massi, Dieu a fait ce que tout commandé nature, même si c'est Kozala. Vendredi, prière, pour na Batunyonso, Lingoma Mobimba, na Bazalibanda, et samedi et dimanche. Quoi que biso Tokobanda avant. Et je pense que c'est dimanche, au côté de la bonne ensemble. Les lois, les sujets, c'est à Koloba Mingite. Wana toleki yango ba miracle lelo kati makambo kimia ekoti mobulu yango mo tembe voilà tembe sili vraiment tembe sili ya solo na niveau to komeli tembe vraiment ekatani et puis ko katana davantage ndenge international bakake bo batikali bazamuke et même ba wana basokendo kokweya voilà boye to pamboli bino rendez-vous mardi prière bandi surtout délivrance samedi to en direct et le dimanche na bénédiction. Ata uresira kate, ata uzala maladie, ba déclare ngo esir. Non, ya ba tutokutana mo bazana cancer na Londres, ba pesa kiye tango ya ko compter lelo nzamba son kibango na bomoy. Bazo ya ko témoigner nzamba wana. Ce sont des choses extraordinaires. Donc ko bangate zala kimia, ko son contact, zala na kondima et zala sérieux, tu verras toi-même que Dieu vous bénisse. Merci, c'est gentil. Amen. Allez. Merci beaucoup. Donc, tu ici parce que papa Lobi Boé. Donc, monsieur Sili, merci à Ken Piana, merci à Manik De John, merci à l'international Roger Ngandou. Donc, ça lui bien. Papa Jean-Claude Loabéa, merci beaucoup. Et papa Jano Boutoumbi, merci. Maman Rose, merci également pour notre témoignage. Malam et Difé Bino. Nabino Botale Biso, Nabino, depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Merci P. Alors, Bouti Kalanding, on a été beaucoup en contact dans Moussa Lanzambe pour que vous avez transformé. Merci également à toutes les églises. Pasteur, basa Léo, basa Awa, basa Kosunga pour que Moussa le salam malamu merci Nabino. Pourquoi pas technicien ou baïde bisolelo, Maël Sadiki, je vois encore Alain et puis Hilaire Clark. Merci Namoussala, on se voit prochainement, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Banagin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.